Et ça va le meilleur Ezana. Quand la belle va réclamer par papa Serge. Abinga non non tout ça la divorcité. Donc non to divorce te na yo kozwa part na nga papa Serge boyo kozwa nini part na yo yo mobomi part na nga bien na kozwa part ya nini te to ça qui communauté dit bien pour le meilleur et pour le pire. Donc na kozwa communauté na to kabola ba bien o to ça qui ya communauté dit bien belle yo za courager ça. Pour nga na soi bono yo ka sona ta kota makona ni papa Serge pas bien OK ça va pour me te kota vanda yana benga la police OK nos abiloko na la police tout la musique ya zaza. Tu viens faire quoi ici? Oui, où ça nini? Kosi sa nini ndoki oyo? Kosi sa nini assassin? Jusqu'à preuve du contraire, je suis une femme mariée. Non. Non, te divorcer. Aux âmes meurtrières. Aux âmes meurtrières. Tu n'as aucun droit à la Katjandako. Mais quand on peut savoir que ça va droit, on n'a pas même la salle d'or vivre. Là, aussi, qu'on fait la tête, il y a des comités, mais on n'a pas baboué. La personne nini. On a demandé la comité. La personne nini. La femme a des choses, ça a l'on a la personne va toi, oui, la place est tout. Serge, tu fais semblant ou quoi? Non, ton niveau de ça, meurtrière au yosa. Je suis assassin au yosa. Au l'équipe bandoki na kindoki. Nga, na pesa yo tapa. Donc ce qu'on a à part. Tu n'as aucun dans soi. Ah voilà. Là dans soi. Là il y a une souki dans exact. Dans soi. OK. Là dans soi. Tu rejoins on a la police, toqué dans la police. Comme ça, on a que nous payons dans la police. Après, il y a un peu ça, mais dans la police. Toi, tu vas venir dans la police. Si on est toqué la police. Toqué la police. On a dit la police. Au Koyo, comme on a la police. On a dit non, souffrir et ça nous bien. La convocation va comme Maranine. Non, souffrir et ça nous bien. Mais aussi, nous voulons je réclame que mes biens. Ndape na kova na ndape moko na assassin. Na ko singo te na fana. Na kova na ben ndape moko na meurtrière. Na ça na droit. OK. Na ça na droit. Attends, j'appelle la police. Jusqu'à preuve du contraire, je suis une femme mariée. Zana benga la. C'est là na benga la police comme ça. On va réclamer ça ba droit na. Attends. Na singo ya yote. Zana benga la police. Communauté de bien papa. Zana benga la police comme ça. La police aya akabolanga na yo. Na fait ce boulot na la police. Pourquoi tant que bala na ngona to la police. Commandant. Non, affaire Maman Étoile bien kazanga tango yo moni yango ba propos Maman Étoile atenaki et ça là qui on ndeni. Je suis Maman Étoile. OK. Naza Maman Étoile na kufa Maman Étoile. OK. Oui, parce que au moins Maman Étoile wana bazana d'abord batala polémique qui était sans polémique. Maman Étoile elle considère Sila comme sa sœur. Voilà. Azozwa belle vie comme de konaye. Maman Étoile alobango à chaque fois bingai naza yaya naza pour belle vie contre Sila te ozomona et ça par rapport que nazora ba tableau et belé na bela yango peut-être et permettra ngai te na tourner place mususu aussi la pas benga ka été et comme ça là que Maman Étoile anniversaire en déconaye. OK. Naza pas ma Sila te attends nga sona avec le mora mam sine nazara nango kala nga na souhaiter joyeux anniversaire a bloqué nga na supprimer numéro na ye. OK. So nazara ki nango nga na souhaiter joyeux anniversaire mam parce que ça année asika abakisi mbula za bébé na mincho barankini nyonso na ba nyonso tout on nga ba tout est bordu nga na kango na chango 20 ans quelque part a kokata 12 ans après na yeli lisusu parce que aussi là aza abota misika mazo reconnaître te que nenga za bongo abota misika za bébé aza kana molimo songi samedi wana ezaka ba film asila mais za ba film ya SB na les Abakouk voilà. Et pour ça, bakaboni ici, Maman Étoile pas kati téléphone 20 à 22h juste. Et ko benga Maman Étoile. Et c'est que Maman Étoile a na communication na WhatsApp moi ya mes akité Maman Étoile ici a rappelé Vincent.
le temps bandi kosola mama to lebisi Vincent bino mami sundatindi ngana benga yo pour la programme ya mardi na samedi mama to labite si la toka na ngana lundi na samedi Vincent habité ba programme échanger déjà mardi na samedi mais ça ba programme ya ba film différent PDC différent il faut y en tenir autant maman to pas OK ça va prompter na koya même Vincent bosoli na mama toi na voice té na ba message na ba appel un appel OK mutu moi dit mission parce que ngana yé pour na osangisa na pour na kabulati alors quand la moni que maman étoile a salé le roi le roi mutu moi dit mission et décevoir à l'habiter il faut na pesa ba tu vision la biso ezanini. Très bien. Maman étoile, si la émission qu'on tourne bien, oui, on a retourné, on a problème de couteau. Semaine autre, on a libre mardi, na samedi. Malembe Vincent, s'il a proposé Maman Étoile Andimi, et puis après si programme attend la jour est libre. OK. Alors bien na libre mardi, na samedi. Si la émission alors bien Maman Étoile, bon, on a la jour on a tournage ya samedi. Ma preuve ezali. Ma preuve ça. yango munoko forme nchodi onde mutu abenga pichu kabo we mboka nani ya sila ko esa nini ezali kabo lokwa benga mutu abenga pichu ozomona si nenge Vincent lobi ke mama étoile abengaka sila komelaka sila eza mabe est-ce que mama étoile la sila babinemi yango mama étoile pa tunaki bawele mama étoile bawela ni na sila on lo soki mama étoile akomeli sila bonjour oh yo Vincent il faut yana ngobi ke Vincent ça très malin mais si la PC que mutabetela ki Vincent li solo parce que Vincent ndeni na yo yeba vie ya sila na téléphone na ye yo tozo lomba te Pamela sila za songi alobi et ça juste pour un programme il y aura et donc ma liposo na comélie et ça juste pour un programme il y a tournage pour la mardi oyo na compte il y a Sila Bissalou. C'était à 21h16. Ma mère toi la zone selinga réponse à 21h17. Oui, bonsoir papa. Ayebisinga na ayebisinga la salle au ciné donc Sila ayebisinga la salle au ciné. Ma mère toi la répondre ngai boyo kodio. Ata alobi na ngai samedi na lundi. Ayebisinga samedi na lundi siko na ebite ya mardi eza mosusu samedi na lundi mosusu kubiende na bando sona WhatsApp tango na kati pona yamba onde okati. OK. Donc tango ya sona WhatsApp abi si la ebisinga yi tournage eza lundi na samedi. Na samedi. Ngai na répondre ye. Yoka réponse tanga. En fait, il y a samedi pesant mosusu, il y a mardi pesant mosusu. Donc samedi pour retourner le roi à déchet. Il y a samedi, il y a mardi pesant mosusu, il y a samedi pesant mosusu. Pour abio epsi qui aux libre mardi na samedi et puis ce que tu au mardi pour tourner bien na yepa aux alawana na titre de l'adresse plutôt lobby na OK yoka d'accord nangeka précision mardi puis nazali d'accord nazali merci beaucoup papa na oza merci la réponse nae Alobi. C'est-à-dire, Patou Balandi audio, Maman Étoile, na benyo de la part ya Sila Bissalou pour retourner et pas naie mardi. Maman Étoile a une réponse. Vincent, mais il y a un lundi na samedi nga habité. Samedi eza tournage mususu, mardi pe eza tournage mususu mais zaka ya mutu moko. D'ailleurs vous avez payé na ye. Maman Étoile a répondre nga et puis to pesa na pe d'ailleurs rappeler ye na pesa un nombre de tennis ou a chata o tshela nga nyonso pour to gagner ta. Chata ko illustre. Ala tshela nombre de tennis na ba era to kuta na parce que Vincent lobi lomo ke batu batake Maman Étoile eza famille libota parce que ba famille libota ba banzambe te ba yeba ke Maman Étoile azana rendez-vous ya tournage tala Vincent place à zoba place à maïre te alobi déjà Maman Étoile tant azo tourner famille libota bandi ko benga Maman Étoile bandi ko finga Maman Étoile Vincent za lokuta est-ce que famille libota bazana tango ba yeba ke Maman Étoile ke tourner pa na bino parce que zaki coulisse et zaki loko moko secret to mona ka tengato tout ce que tu Maman Étoile pas tourner par la bino et arrivé à Sila na tournage. Antoine merci beaucoup bien kana katiote arrivé à Sila na tournage to landango bota la Sila nengo kota bota la eyambeli ya Maman Étoile ya mbisila omona ki aza content te. Maman Étoile azana esengwa oyamba Sila te parce que soko ozana esengwa oyamba mutu fo yamba mutu maboko mibale Maman Étoile ya mbisila maboko wa opanzana video yango wana tozo lakisa ava yamba
comédien mosusu wana Mama Étoile bandaka nano elobi ke to yamba nanu mupaya e yambeli wana est-ce que omona elongia Mama Étoile aza contact na yambeli sila c'est ça la grande question. Donc comme jour il y a tournage nga na yaki retard parce que nazo ki problème embouteillage place na mo vanda ba sa misala moi embouteillage kangenga na kuti Mama Étoile yaki à l'heure to fandi pe na vous expliquer ba on kutu ne na kuta embouteillage tomati likolo si la eroya tant aussi la bisalo aye mutant aussi la koti bota la image Ça va. Je peux bien venir. Tu vas beaucoup manquer. Voilà, bande de koto tu kolanda image Vincent ndengeni et hier kutu mtaseli biso prier donc tant aussi la yé si la yambi bienvenue dans ma maison pas tout ba moni que si la yé mukolo chaîne mukolo nda na kutu na vaya na nga na olia ba lipa na nga na utala ba scénario neni ni kosalama tout ça et du coup tournage l'équipe ndenge ba noko leka nana sala prière oui mutaseli kutu prière Mama Étoile c'est-à-dire na parce que nga na amen OK bato botala ngoti botala te eyambeli wana ozomona ayebaki bakuta na sila jamais asatanda nango kuteke sila koya tournage wana sila ye ayambi Mama Étoile bona bo Mama Étoile en tant que grande sœur abi téléphone alongola mwana oyo ni eloko équivalent mo na mutu ke nga Mama Étoile nazakala na ye il faut na sala prière. Mama Étoile a dirigé prière et a tournage à Sila. Vincent suis kaka parti wana. Yango kati apesi mida, apesi na ese. Bo ba do finga belle vie. Voilà. Toyoka na makambo Vincent lobi awa après tokozonga na parce que makambo d'abord Vincent pour ton information makambo na bino banda bobanda ki ngo succès nguna komba belle vie kota na katité. Komba belle vie kota la katini. Yoka Vincent nga lobi. Sonia mobali na bayo. Yoka Vincent nga lobi. Ya walobi bato nyonso bakanza ke chaîne wana eza ya ye eza ya sila te et chaîne eza ya ye te eza ya sila yi atie misu mi balebo est-ce que moi mobile akoko se comporter songi gizengi OK zoba maele te bona nani Vincent oh moi li songi bote eloko ye nango est-ce que makambo Vincent ye nango est-ce que ma Vincent est-ce que quand on nous sorti médiatique ya Mama Étoile atangi ni komba Sila atangi ni kombo ya Vincent beaucoup plus atangi kombo Vincent parce que Vincent tabenga ki na tournage te alobi ke nini à part ko benga na tournage matika li ko finga Vincent te Mama Étoile alobi ke non Vincent tabenga ki ngabi ko kene tourner na SB nde fingi si belle vie bo finga belle vie te bo finga ngai nde mutna kene ko tourner et Mama Étoile a surpris à remonter que dans le moment tournage à Ebek que nous avons Vincent va filmer Mama Étoile par téléphone vidéo bimia les la caméra et le téléphone à Vincent très aux donc bien préparé donc si la bengi déjà Vincent na okota dans na okota na yo ya Mama Étoile soit déjà Mama Étoile déjà ndenga né na yo ya mbaye allez Vincent pas à sali bongo à sali makambo surtout si la ye ayami Mama Étoile bazi ba mpesa ngo atinelo ba mo abina si la bine tindela ngo mida na esi. OK, en tout cas makambo toujours le visa très important parce que biso to yebi ke ba téléspectateurs batala biso baza bazo bate baza mayele. Soki ke ya solo penza ba vidéo oyo Vincent bimisi eza na tournage e koleka na chaîne o Mama Étoile a sala ki ça va. Soki ke za téléphone ba comédien bozwa mayele. Eza musala nanga nazali déjà stressé. Pour na tournage quand nazali wana babandi ko tinela nga balien ndenge déjà babandi ko finga belle vie ata bino moko est-ce que nga na mwana belle vie nga na mwana belle vie pour
poso na ta mwana boko bakia ba fingi yo po belle vie za mama na yo nga na mwana belle vie vraiment poso nga na tourner bo finga belle vie bo finga ngai mutu na tourner ki bo finga nga bato bona posa ko finga lokwa bo finga ka bo finga nga ngai na yebi nanga ko finga te na yebi ko finga te pona nini pona za na ba fruit ya Saint Esprit kati nanga na okoka ko finga te lelo chilobi na okoka te bo finga nga na kotika ata ko zongisela bino te ti kote boko lembela boutique so bo finga kinga mbele nanga na émission te ongo ya te ngasa na nga na ya te mais na ye po bo fingi belle vie est-ce que nga na mwana belle vie est-ce que nga na leki ya belle vie pourquoi bo komisango au monde des abonnés na minute oyo so que ezali mutu mususu ndenge na tourner déjà na les abakouk de SB nde babandi kofinga boye so ezali mutu mususu wa motema mokosi wa kotala na SB na kokende te na okesute au monde ke boko kotsanga conflit na sila oyo nga na sila tola biso na conflit te mwana bato asulusinga kitoko to sololi bien kuto ya bandi ko yebisanga mama etoli yoza na musala ebele zana peso ka mbongo no ya samedi ngabi mama sina zu déjà ya lelo bakisanga ya samedi ka lelo zela ta na ya samedi opesa samedi to kabwani bien sikonde bo finga boy na minto so na du téléphone na bengi mams en tout cas par rapport à ma finga ndenge za boy na ko ya ko jouer te bino bo balu sango ke belle vie a pekisinga voilà. Fait ça souci réellement ça qui moi mobile ya solo yo ko ya ba voice oyo na ya mama étoile on a ba voice wano oyo ya ngo verser na mone loka ya malonga te po eloko moko lobi wano obi ke mama étoile lobi ke obi na voice na voice awa mama étoile lobi ngai na propriété privée ya belle vie te mais na voice to yo kango te na voice to yo kango te Vincent ko bombe loko te bimisa biloko ne parce que yo po solo na mama étoile na message eza pas Sarato là na live Sarato la poste kango Vincent alobi ke ya benga mama étoile te mais akomeli mama étoile na sala ki mabendenge na benga ki yo Vincent yo wanga no benga mama étoile te en plus alobi nini alobi est-ce que là liboso ba finga belle vie déjà yemo ba finga kaye et puis na mutu oyo ayambi oyebi te ka finga asila makolo soso c'est que Sarato aza cauchemar asila po esubi no ndenge mama ta alege pas Sarato là po émission ya Vincent et loko Vincent za ko mettre la c'était sortie médiatique mama to la salle pas Sarato là et loko o izo bien Vincent na sila mission na bineza échoué bolinga epé mama étoile te on dirait bo benga kié po bo symbole ka problème na belle vie bo benga ki bo prépara ki bo eba déjà bo si sapé na e tournage te bo yeba ki parce que koya na ye tango ye bo filma ki tournage mobimba te mais RK si la ye afungoli caméra kaka pa mama étoile mbala moko o publier po bo yeba ki batu na bino bo tinda bango ba finga mama étoile sko pona bino bolinga ki ti mama étoile a tournaka si mukolo aussi sa tournage ba mitu minena ba kisimbi wana ba finga ka belle vie c'était ça le projet parce que mama étoile bazwa ki epona mba morte anga tourner mardi anga tourner sous samedi donc banda mardi wana bazwa ki ti mukolo aussi sa ba filme bange ba bando finga belle vie kaka siko pona bango fala mama étoile ko malache akanga munoko atika abakouk ba finga la belle vie azokende tournage ba finga la belle vie akenda ka tournage à chaque tournage na ye Vincent alias Mwasi a banda ko filmer abwaki ale ba mida ba fingi belle vie kaka bongo c'était un projet et loko lekeli bango tant ba moni mama étoile sali sortie médiatique ya liboso à côté li belle vie. So botali awa a parler sur ngana belle vie. Et ya onde choqué bango parce que message au capture na otia Vincent atindela ki yango ka air live nange sili. Air asisota live a comédie bonjour mama étoile.
ezalaki esengo makasi mpona sila te zela oh bonjour yango te zela na de quartier zela na changer na quartier. Merci pour tout, mais sinon prochainement soki osali lisusu émission préciser bato bien les abakouk eza chaîne ya sila et non ya Vincent, donc eza te soki Vincent abengi yo nde ekomi chaîne ya Vincent. Mais Vincent yo lobaki yo bengi Mama Étoile te la famille Vincent mais yo lobe obengi Mama Étoile te Nzambe na lola Vincent na lobi yo lobe obengi Mama Étoile te ba phrase o yango na lobi monika capture ezo loba nyonso boke na bino musika te moni capture ezo loba nyonso pourquoi pe Mama Étoile azofinga ba ezaka na kati ya capture mais yo lobaki obengaki etete Vincent te. Merci pour tout, mais sinon prochainement ce qu'on sait de sous émission préciser batou bien les abakouk ils achètent à Sila et non ya Vincent, donc ezate ceux qui Vincent bengio de komi chaîne ya Vincent likolo nango abakisi yoka o babenga ngo nota bene na français biso batokenda classe notez bien kombo nango nota bene sko nota bene na lingala yango na likolo nango mutu oyo ayambi yo po o défendre belle vie yepe chaque jour afinga rasila makolo soso wana eza normal. Vincent plaira et soso plaira. Ah Nzambe et soit ka vous comprendre pour ani moi sur azofingama Mama Étoile a fingami pour na deux causes. Il fallait pas défendre Belleville. Il fallait pas à ça l'émission nanga. Nga naza bête noire ya sila. Naza cauchemar na e. Denga ça l'émission pa nanga ba exposer ndenge pa naza étonné par rapport ya maloba Vincent o Mama Étoile oya oloba ke bo finga Belleville te bo finga ngai na bengi kutu Belleville alobi ke nga na mesana na nga na mafinga, donc Vincent yo ko mafinga bafinga a Belleville yo sepela nango parce que Belleville a qui réponse que a mesana na mafinga bozo comprendre que nga eza bongo eza eza lo mo eza préparé entre Vincent na Sila pour nini ke bazwa mama Belleville atala ke ayo ka monter makanda atala ke te Mama Étoile za traître Mama Étoile ko joa suna te pour la SB pour le calisute carrière à Mama Étoile et si la boye ba mida ba na ba propos que Mama Étoile moni ba zina makambo le kana na Angola ba conseiller Mama Étoile makambo Mama Étoile mutalia Miraïsa paix à son âme na aja Miraïsa comme Miraïsa na ndenga zana azaki chocho koleka Mama Étoile est-ce que Mama Étoile akoko tina Miraïsa que sala boy o ko sala te ozoma ngoto ke na eza bato moko bono basali bakabali moko boye oyo Mama Étoile kotala sortie médiatique ya Mama Étoile wana ata Saratola moto ayambaki Mama Étoile ngaku na kamwaki Saratola asali émission moko boye nakomelaki mère analyse ma sœur en tout cas bravo parce que oza naître ozwi à part ya Mama Étoile te ozwi à part Sila te oza na katikati. C'est que balingi Belleville, c'est clair, tout est clair là en fait. So ba ozonga SB c'est que balingi Belleville. Pour ceux qui balingi pe Belleville à solo. Ngana loba ke Serge aloba. Serge na libumundunda o ya Guylaine Labor. Guylaine aloba Guylaine o ya mobali o tantine Guylaine. Aloba yé ya kokufa epa ya nani o kuna kombo ine epa ya bébé national. OK? Alobaka kokufa pas ya bébé national, mais un jour toko ngana obandele mission ya Guylaine wana ya tantine Guylaine ngana obandela on osela ngo analyse mkono mone na SB yepe na fois tikala ka kuna pa bela poto ndima ka vrai papa Serge alobaka yaza vrai ya Belleville bébé national mkono ngana mona papa Serge na SB na okata ka mission na ye na eko bandelango
nakoya kobandela ngo po mona ke bango nyonso bazali na bona belle vie vrai te tokenda na ka ya décor alobani babimisa video ne mikolo alobini alobaki nga na famille libota nakokufa ka famille libota mais lelo décor a se retrouver que azo milieu du village hein alobi si la sœur na ye hein so si la bengi a tourner hein mais décor alobaki ke nga na vrai ya libota papa Serge pas aloba pareil balinga e belle vie te bavanda na belle vie ezalaki soit belle vie atie bango na kisi soit belle vie ande koflate bango na mbongo ou soit bande kolanda intérêt ya mama Olive Lembe po belle vie akosaka bango ke ngande na kona komaka ngande na salaka bakombo et pas mama Olive po yo ke kinga kati fo ngana décider yango boni ba comédien nyonso basopana kakuna. Alors a profita kandenga bande ko kosa bango ke ya ko mara liste na kinga kati a komesko ko manipuler bango ko kabila bango ba mbongo ba vanda kuna po atsa bango na liste po atsa bango na liste a flatter bango na bambonga mama Olive azo kabila bango bambongo na mama Olive ndo pesi azo kabila bango ba 100 ba 200 azo profita azo manipuler bango ke mboke e pas si la te so abengi bino boboya et yo kuta pe basanga na ba peshanga na belombe bango nyonso ba bebisi mutu ya ba comédien bien lelo ba comédien ba moni intérêt za nango pe lisuku na te ba moni intérêt za lisuku na te mama Olive azara na epe na belle vie te mama Olive akoma na ena sila mama Olive atika ba comédien nyonso aya akoma na atika la neka na sila bisalu ba comédien ba se nini toki mana biso pardon tokende biso tokende pardon par comédie bakomi ko bima. Les artistes boza maele boza la conscient. J'ai appris ça. Il paraît Dacosta bachai na tableau moko na Michou ba jouer kaka ndenge Vincent azobenga bato boye Michou boya ko tourner na Dacosta na ko tourner na Dacosta te bobenga mams na éviter ce qui est après ça Dacosta a tourné na Michou mais babenga ka mams. Regarde comment les acteurs de mon pays au bazar n'a pas potentiel bazo kozala humilier rabaisser. Papa Serge également. Biso nyonso to yebi. Bandeko bazuma, ba finga Papa Serge nuit et jour bazo finga bazo humilier. Mais une maison de production et ben ici Papa Serge pour et que ne retourner. Bazu zuma, batie ba scène moko na Papa Serge. Message nini. Boza na besoin bo pesa public, message nini. Laissons nini bolinga bo pesa Papa Serge. Parce que aux autres il faut humilier les artistes. Lorsqu'on vous appelle Boye Baka, Boye ba fond na forme, il y a loko bazo benga. Place ma bezali au condamné maman top au condamné maman étoile pardon au condamné pe maman nani Vincent yo ba rezi ma bundi munoko zo ba tata munoko ne ma bundi zipi munoko ba rezi olani pe na chambre mettre à salité bongo ozo ko finga maman étoile yo ba rezi ma bana maman étoile yo ko kaina bango maman étoile a boti des fois ta voilà ozo kata sonité ba rezi pe ozo fonga munoko no ba ke ba finga belle vie za nani ozo pe ça pe exemple ngade maman na yo na tata na ota au mwana mobali omikomisa mwana mwasi azoka pe sonité ozo toucher na personnalité ya première dame ya maman ya première dame na biso ya mboka maman Denise ozo pe ça pe exemple que maman Denise nyanke okutu bazo finga ye e bongo belle vie yo fiye oko cha maman Denise na makambu na buzoba yo mutu mobimo za ko libata place nyoto le ra oui, ozo kata sonité hein que on nous ni au col patex kanga sima wana vraiment hein
yo barezi yo vraiment za mutu yo vana ba ke ba finga mama na yo na tata no mutu le ka ya pamba ba ke no bota liba futi barezi oh papa abino wanga na parka kala mayete pona soni vraiment ozoka ta soni to vandi po finga mutu ko la belle vie. OK bien ka zanga to comme na biso pe na suka question na biso suka poto chité les loba propos oyo Vincent a tenir alobi ke soki bo kanza ke chaîne wana eza yanga ite eza ya silayi sikoyo yango elo to lingi to tuna soki chaîne wana baza collaboration te tant nani Vincent tant que qui oya ko bando bengela sila ba comédien va se réconcilier nous après ba ya ko jouer Vincent a commis metteur en scène a commis scénariste to aza cordo aza nani pour expliquer biso non clair parce que lobi que chaîne wana eza collaboration te eza chaîne ya sila est-ce que ba comédien o batikali soki sila bengi bango ba kende to ba kende te technique Congolais ayo ko jouer koto ata so ba fini bevie o ça il faut yo capable que ba fini bevie ponanga boyo capable pour bevie yo ko so ndeni otika ba kijale lo ana ba hypocrisie bino nde bo songa ba comédien na te boko sela ba fanatique makambo bino monde ba comédien boza ba hypocrite entre vous boyo lo bela ba tout que non évitez ça. Oh yo évitez que Vincent comment retravailler en collaboration pendant mams yom tazo sunga ba les abakou de SB côté technique au basamla une que Vincent tabenga kinga na yena iba ke mams c'est moi qui va retourner samedi boy na yo qui passe pour va finir belle vie azana pour va finir était ba offrir au président de la République ba offrir au maman Denise moi cher président bino bolé kanaka c'est quoi ça fingi belle vie ponanga ba fingi belle vie ponanga ta ba fingi aza mututi aza personnalité publique so ba fingi ayamala mwazu ya mabe alongoli ubunga boko msilo kwa mo santu sopendeni oyo le kambango na émission et puis yo le kapa ato asa ba kosho ba fanda ozo mon étoile si kwa zo ko tuna biso aussi la bengi samedi akende bia kende te nde biso to ko finga belle vie akende bia kende te afanda na ye afanda na emida basa ko shwe ba de pele afanda na ye étoile yo kanga pia fanda na yo oza iloko te oza di papa fanda na yo na bakiseli yo fanda owa usakana batute akoya usakana batute comme ça tuloko azoba loko aza inie doko jouer nino yo joie film nino yo sale pesa makam yo na moi makila mira ese tilo mutu étoile afanda na ye mida. Et ça, là, ceux qui 2 mois, et comme il a 40 000 vies, et puis, ils ont banga, ni nouana, parce que n'a côté main forte et pas si la 25, il y a côté main forte pas si la terre, il y a un sous au Kabola si la n'a pas comédien. Le problème, c'est ça. Si réellement Vincent, il y a moi, mobile vraiment, il y a moi, mobile Vincent, la sienne, il y a un appel. au là te la ngope box Vincent na ndimite yo ko yela ba propos yo oza mwasi ata mwasi oza vraiment mwasi ata mwasi no ndako asepela ba propos salité Vincent yo siko iwana otie na otie banani ngana kamwe oh tu dis que so kanisa ki ni chaîne eza yanga o mais chaîne eza yo na sila na yebité yo za collaborateur ya sila yo ne mutu soki si réellement que yo za na nani on a compte te na nani na chaîne ya sila o ba no bengela sila ba comédien pour na nini pourquoi zo nyonga kaka fo benga ba comédien o ba za ko tout autour ya belle vie soki vraiment nani oyo Vincent oza vraiment mayele obenga bato bazo tourner ka tout autour ya belle vie pour na nini Vincent bosa mokina bi asila bosa ba bombo moi nite bo jouer c'est ka ba bombo bola neni mameto el poani parce que bosa na ka biso na biso hein parce que bo sentir que o eza gaz ya mameto bo sentir kilo mameto zo force mais ce qu'on a place au babenga et mameto la ya ko jouer ya teta za Thérèse a jouer place on a te poani ba force te ya eza likamba capacité oh maman toi la pesa ka yango te Thérèse o pesa baza 2 personnes différentes ozo mona maman toi na ebe pasola mutu ebe création na ba créativité o Thérèse azana ngote soki si réellement vraiment que bazaki na posa ko cha mutu tie bazaki na posa maman toi te ba ngeba luka mutu déjà banda kala pour le comme que ba longoli maman toi bo kati parti bo bandeli film pour na maman toi pour na nini te banda kala bozoki jokisa te
nalobaka ngo déjà kala ke azala hypocrite ye pe mutu asala ke avandisa dati na plateau afinga Belleville lelo abengaka nga na telefone ayebisanga ke omoni okoteli Belleville lelo opandi famille alobaki topanzana lelo nga na raison to ye mutu ana raison bravo boss bravo Vincent aza songisongi mutu mwa mobali mobimba zoloba munoko ebeta omoni sona oloba mna likambo ko mama etola la songi munoko ezobeta baduta oraisonne makambo nini oyo akokoloba yo oza vraimen na bapreuve yango wana tomoni sara to nani Vincent yo ozwi bamessage ya mama etoile faye bozuma ngo tomona ngo eza flou yo zume kaya yo mama etoile eza flou mais tala sara tola azume biloko oyo ntango mama etoile osala émission na sara tola Vincent azokomeda ya mama etoile Vincent yo ye na bavérité ta bien. Vincent Nasila mission na bino eza échoué. Bolinga epe mama étoile te. On dirait bo benga kié po bo symbole ka problème na Belleville. Bo benga kié bo prépara ki bo eba déjà bo si sapé na tournage te. Bo yebaki parce que koya na ye tango ye bo filma ki tournage mobimba te. Mais RK Sila ye afungoli caméra kaka pa mama étoile mbala moko opublier po boyeba ke batu na bino botinda bango bafinga mama étoile siko po na bino bolingaki ti mama étoile atournaka ti mukolo aussi sa tournage ba mitu minena bakisimbi wana bafinga aka Belleville. C'était ça le projet parce que mama étoile bazwa ki po na mbama ote anga tourner mardi, anga tourner sous samedi. Donc banda mardi wana bazwa ki tim kolosi sa ba filme bange ba bando finga Belleville kaka. Siko pona bango fala mama étoile koma lâche. Akanga munoko atika ba abakouk ba finga ka Belleville azokende tournage ba finga ka Belleville akenda ka tournage. À chaque tournage na Vincent alias Mwasi a obanda ko filmer a Boaki alebami da ba fingi Belleville kaka bongo. C'était un projet. Et l'oncle lekeli bango tant ba moni mama étoile la sali sortie médiatique. Ya liboso à côté li Belleville. So botali awa a parler sur ngana Belleville. Et on est choqué parce que message au capture na otia Vincent atindela ki yango ka air live nange sili. Air assi sota live a comédie. Bonjour mama étoile. Ezala ke sengo makasi pona sila. Te zela oh bonjour yango te anana de quartier zela. Zela changer non quartier. Merci pour tout. Mais sinon prochainement ce que sali li sous émission préciser batou bien les abakouk eza chaîne ya sila et non ya Vincent. Donc ezate ceux qui Vincent bengi yo nde ekomi chaîne ya Vincent. Mais Vincent yo lobaki yo bengi mama étoile te. Te la famille. Vincent mais yo lobo bengi mama étoile te. Ah, Zambe la Lola. Vincent na lobby yo lobo bengi mama étoile te. Ba phrase yango na lobby monika capture ezo loba nyonso. Boke na bino musika te. Moni capture ezo loba nyonso pourquoi pe mama étoile azo finga ba. Ezaka na kati ya capture. Mais yo loba ki obenga ki etete. Vincent te. Merci pour tout. Mais sinon, prochainement, ce qu'on sait sous ces missions, préciser tout bien les abakouk, ils achètent à Sila et non à Vincent. Donc, ils ont ceux qui Vincent Bengio, des commissions à Vincent. Likolo nango, abakisi. Yoka obabenga ngo nota bene, na français, biso batokenda classe. Notez bien. Kombo nango, nota bene. Sko nota bene na lingala yangwana, likolo nango, mutu oyo ayambi yo po o défendre Belleville yepe chaque jour afinga rasila makolo soso wana eza normal.
Vincent plaira. Et Soso plaira. Ah, Nzambi. Et soit hein? Vous comprendre pour Annie, moi, je suis Fingama. Maman Étoile a Fingami pour la deux causes. Il ne fallait pas défendre Belleville. Il ne fallait pas à ça l'émission Nanga. Nga naza bête noire ya sila. Naza cauchemar na e. Ndenga sa l'émission pa nanga ba exposer ndenge pa ba retenir ani pe ba mbote na deux personnes. Ba tu ba retenir kaka sila na Vincent baza batakob. Baza wana pona ko nuit carrière ba comédien. Donc en tout cas bino ba tu bozo mayele te. Mimi ka bongo sila mana biso. Pardon. Mimi ka bongo sila mana biso. Otangu yo zo luko ba no piqué mokile zo mona te. Ngai na koya ko loba ndengo ozaka mwasa modero. No yebiso mimi ka bongo sila mana biso. Ozomona na koya ko loba ngo relation na yo na modero. Soko zo luka problème na famille bota. Yeba moi je suis prête. OK. Donc sila ma mimi ka bongo. Po ya modero ko ya. To suki pe wana te. Esiko kenda na poto est-ce que tali santé ya mutu wana bien kazanga ozalo kwa mundasala avese loboko lemba mimi sila mapona za na photo na ye soko ye lisusu na roya. Bonjour, bonsoir, babone na biso nyonso ya kilelo na Faustin Ngombo télévision kande to isa bino musalande ebenga kabiso liboso na bino lelo to ye lisusu c'est bien moi votre humble servante pam ce matin autrement dire la star maman leki ya famille bota la fille qui dérange défenseur ya sir ya Belleville Kanzila patron na qui est Poutine de l'écriture tabita ba comédienne zete ya baoba recherche ya Congo famille bota to lobaki mama komaki nini mama komela ki biso maîtrière toza déjà na 15e épisode 16e épisode des okota lelo to yebite maman aosa biso surprise na 20e épisode fin et kozala lelo kozala making of ou comment en tout cas to consommer film na biso maîtrière to esa bino ke mama Belleville bit to ya o défendre parce que ana valeur ba film na biso comme la biso la maîtrière ka 15 jours après ma mère to leki déjà 1 million de vies en tout cas to consommer film pendant valeur na ezala yangwana ba yebi ke makambu ya théâtre écriture esimba minde koto yango ba yaka na distraction mais biso pe toza awa pona ko kozongisa bango batu kozongisa bango na tout to loba bango ke obo sala mabe obo sala malama en tout cas mutu na mutu lelo azozwa par na ye ya makambu na ye na misala na ye na hypocrisie obozo tete bo traiter batu pardon en tout cas na pesi na ba courage pas mama étoile zala yo mama étoile so ba bandi ko tanga ba mama ya comédie so baza 5 ozanga na katiti ozanga la quantité so ba benga kio po ba yebaki qui est mama étoile en tout cas toza ensemble na mama étoile to soutenir mama étoile ba fanatique ya mama étoile to soutenir mama étoile en tout cas bango fo bazanga bato ko jouer kuna fo bazanga pena bana mibali ya basongi Vincent Fozwa kicho vanda en tout cas merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles maman BBC Dieu la maman qui dérange Regan Ngoma garçon Paris maman Gina Mabia la j'étais sali la maman chérie à moi si na kati à Londres basé à Londres mobima bambo tenu belé ya Sylvine Jolie Jeanne Mboso na kati à France Mayaya chérie et pourquoi pas na Poutine de l'écriture Belleville Kandila patron na maman koma na bosani pete ko pesa mbote nange pa maman Germaine Makiesi na kati à France lelo na plateau nanga nazanga mon côté nazana mwana suka ya famille bota so na yoki bolobi boyoki dana lobi bongo boyebi kenga na etokendaka oyo tokenda vraiment toujours en avant
Dès au chose à parole mon anga ifongoli langa plateau na yamba Bianca Zanga mwana suka famille bota Bianca bonjour bonne santé makambo ezali hein bonjour Pamela Matondo bonjour na bande konyo surtout oh vraiment bazonka libako ya kotala biso ba sepelaka na bio oh vraiment merci na ye moko autorité morale Belinda Kandi Poutine de l'écriture en tout cas maman Nzambalola batela yo force na yo tala ne bimisi Vincent na sila bakizengi obimisi sila na Vincent basongi monani ke botonga ba comédien donc Pamela Kutumbo tezate to banamba moko voilà merci beaucoup boyoki déjà Bianca Zanga nenga lobi en tout cas parce que makamba ko lobi ezali et amoko epesa katanda et amo so mutana valeur quoi ba maman toi na baza ba valeur na société ba maman na lelo ba jouer éduquer masse ba jouer éduquer ba foyer ba au monde appelle ba jeune marié ba ozo ba conseil par rapport ya ba film o ba maman étoile ba zo jouer Bianca Zanga maîtrière tozana 15e épisode tozo yebate à lire à madame Bellevue o yazo mema biso na film o maîtrière to comme na 20e épisode ité vraiment maman poto comme attend na 25e épisode parce que Bellevue azana nous na mama opesa ba le meilleur ezana kala Bellevue yo réclamer papa Serge abinga non to sala divorcité donc nga non to divorce te na yo kozwa part na nga papa Serge boyo kozwa nini part na yo mobomi part na nga bien na kozwa part ya nini te to sala ki communauté dit bien pour le meilleur et pour le pire donc na kozwa communauté na to kabola ba bien o to sala ki ya communauté dit bien Bellevue yo za courageux ça pour en soi bono yo kaso na ta kota makona ni papa ça pas bien OK ça va pour me kota vanda zana benga la police OK nos abiloko na la police tout la muzi ya zaza OK minini yo pomba yo mtamakasi yo biboma bomo komi ya gabi OK minini Falo vanda wana totala yo so ngoza biloko to ndenge nini en tout cas to consommer film les 16e épisode to éviter mero tu as fait to mero ke na biso wapi donc en tout cas total film yo muto zo raté ozo tala no film te kota na bela tala Davina pe kuno nzela bomaki mutu po ndenga zo kima priskate gesha zo tuna ye osala kango ndenge nini en tout cas to consommer film na biso vraiment bozala jamais déçu na voilà merci beaucoup vraiment beaucoup zala déçu to consommer film na biso parce que casting ya film na biso au maîtrière au mona ke ba meilleur kaka bato bazo jouer na film na biso Bianca Zanga à faire Maman Étoile pour kende ko jouer et pas si là et pelisi moto makasi mais bato bazo critiquer Maman Étoile bato mususu bazo critiquer bato boye ba vérité soyez tout ya non affaire Maman Étoile Bianca Zanga tango yo moni yango ba propos Maman Étoile atenaki et ça là qui on ndeni je suis Maman Étoile OK naza Maman Étoile na kufa Maman Étoile OK oui parce que au moins ba Maman Étoile wana bazana d'abord batala polémique qui était sans polémique Maman Étoile elle considère Sila comme sa sœur voilà azozwa Bellevue comme ndekonaye Maman Étoile alobanga ngo à chaque fois bingai naza yaya naza pour Bellevue te contre Sila te ozomona eza par rapport que nazora ba tableau ebele na bela yango peut-être et permettra ngai te na tourner place mususu aussi la pas benga ka été et ko sala que Maman Étoile anniversaire ndeko na ye naza pa masila te ata nga so na lekne numéro mams ne nazaka nango kala na souhaiter joyeux anniversaire a bloqué nga pe na supprimer numéro na ye so nazaki nango nga na souhaiter joyeux anniversaire mams parce que za ane asika abakisi mbula za bébé na mincho barankini nyonso na ba nyonso tout on na ngaba do tout est bordu ngena kango na chango 20 ans quelque part a kokata 12 ans apona yeli lisusu parce que aussi là aza abota misika bazo reconnaître te que nenga za bongo abota misika za bébé azaka na molimo songi yango munoko ezi forme nchodo ndiye mutu abenga puchu kabo we mwana ya sila ko esa nini esa likabo lokwa ndiye mutu abenga pichu ozomona si nenge Vincent lobi ke Maman Étoile abengaka Sila komelaka Sila eza mabe est-ce que Maman Étoile na Sila babinemi yango Maman Étoile tunaki bawele Maman Étoile bawela ni na Sila ono soki Maman Étoile akomeli Sila bonjour oh yo Vincent il faut yana ngobi ke Vincent za très malin mais Sila pe c'est que mutabetela ki Vincent lisolo parce que Vincent ndeni na yo yeba vie ya Sila na téléphone na ye mais tozo lomba te Pamela Sila za songi comment yo bosoli na Maman Étoile yo ne Sila bandi ko benga Maman Étoile Maman Étoile na tio na film mardi Maman Étoile habité
mardi te tianga lundi samedi nde naza na 2 jours naza calé si la ake a changer a bouleverser programme ya Mama Étoile atindi 25 benga Mama Étoile tia mardi na samedi donc samedi wana ezaka ba film ya sila mais eza ba film ya SB na les Abakouk voilà. Et pour ça, bakaboni ici, Mama Étoile pas kati téléphone 25 à 22h juste. Et pour benga Mama Étoile. Et c'est que Mama Étoile a na communication na WhatsApp moi ya mes akité maintenant Mama Étoile ici a rappelé Vincent. Le temps on ko so Mama Étoile ici Vincent bino mam sundatindi na benga yo pour la programme ya mardi na samedi Mama Étoile habité si la toka na ngana lundi na samedi Vincent habité. Le programme est changé déjà mardi na samedi mais ça ba programme il y a ba film différent PD chaîne différent il faut y en a tenir autant maman toi pas dit OK ça va prompter na koya mais Vincent pour soli na Mama Étoile na voice té na ba message na ba appel un appel OK parce que Vincent lobelo mo ke batu attaquer Mama Étoile et sa famille libota parce que ba famille libota ba nzambe te ba yeba ke Mama Étoile azana rendez-vous ya tournage tala Vincent place à zoba place à maïle terre alors déjà Mama Étoile tant azo tourner famille libota bandi ko benga Mama Étoile bandi ko finga Mama Étoile Vincent za lokuta est-ce que famille libota bazana tango ba yeba ke Mama Étoile ke tourner pa na bino parce que zaki coulisse et zaki loko moko secret to mona ka tengato tout ce que Mama Étoile pas tourner par la bino et arrivé ici dans le tournage. Antoine merci beaucoup bien quand na katiote arrivé ici dans le tournage to landango botala sila nenga okota botala eyambeli ya Mama Étoile yambi sila omona ki aza contentité. Mama Étoile azana esengwa oyamba sila te parce que soko ozana esengwa oyamba mutu fo yamba mutu maboko mibale Mama Étoile yambi sila maboko wa opanzana vidéo yango wana toujours lakisa ava yamba comédien mususu wana Mama Étoile bandaka na elobi ke to yamba nanu mupaya e yambeli wana est-ce que omona elongia Mama Étoile aza contact na yambeli sila jamais OK batu botala ngoti botala te e yambeli wana ozomona ke Mama Étoile zakine sengo ayeba ki ba okuta na sila jamais asatanda na ngoto ke sila roya tournage wana sila ye ayambi Mama Étoile bonabo Mama Étoile azaka grande sœur habite fona longola mwana oyo ni eloko donc équivalent mo na mutu ke nga Mama Étoile nazaka na ye il faut na sa la prière Mama Étoile a dirigé prière et a tournage à Sila. Vincent Zuka a parti wana. Yango kati apesi mida, apesi na ese. Bo ba do finga belle vie. Voilà. Toyoka na makambo Vincent lobi awa après tokozonga na sima parce que makambo d'abord Vincent pour ton information makambo na bino banda bobanda ki ngo suki nguna komba Bellevue kota na katité komba Bellevue kota la katini yoka Vincent nga lobi sonya mobali na bayo yoka Vincent nga lobi awa ya walobi bato nyonso bakanisa ke chaîne wana eza ya ye eza ya sila te et chaîne eza ya ye te eza ya sila yi atie misu mibale bo est-ce que moi mobali akoko se comporter songi kizengi OK zoba maele te wana nani Vincent oh mobali songi bote loka ye nango est-ce que makambo Vincent ye nango est-ce que ma Vincent est-ce que quand on nous sorti médiatique ya Mama Étoile atangi ni komba Sila atangi ni kombo ya Vincent beaucoup plus kombo Vincent parce que Vincent tabenga ki na tournage te alobi ke nini à part ko benga na tournage matika liko finga Vincent te Mama Étoile alobi ke non Vincent tabenga ki ngabi ko kene tourner na SB nde fingi si Bellevue bo finga Bellevue te bo finga ngai nde mutna kene ko tourner et Mama Étoile a surpris à romona que na moment tournage a ebekte ke nzoka Vincent ba filmer Mama Étoile par téléphone vidéo bimia les ya caméra ta et la caméra et le téléphone à Vincent très c'est bien préparé donc si la bengi déjà Vincent na okota tant na okota na ya Mama Étoile soit déjà Mama Étoile déjà ndenga ne na yo yambai allez Vincent pas à sali bongo à sali makambo nyonso tout si la ye ayami Mama Étoile bazi ba mpesa ngo la tinelo ba mo abina si la bina tindela ngo mina na esi OK en tout cas makambo toujours le visa très important parce que biso to yebi ke ba téléspectateurs batala biso baza bazo bate baza mayele soki ke ya solo penza ba vidéo oyo Vincent bimisi eza na tournage et koleka na chaîne o Mama Étoile a sala ki ça va soki ke za téléphone ba comédien bozwa mayele
acte oyo ekomeli mama étoile bino fo bozwa mayele parce que kofilme mutu boye oyo azoyeba te bazalaki na intention nini intention nini voilà bazalaki na intention nini parce que soki ke ezalaki en plein tournage wana tokondima nga na ye tournage toya okutana mamoko ndo filme arrivé ya sila cause nango ezalaki nini bazalaki na mission c'est que mama étoile makambo nyonso alobi ana raison fini mama étoile Vincent oyo abalola makambo ke eza famille libota ndenge yango nalobi te soki si réellement ya famille libota biso tozalaki toyebaki ke mama étoile ke tourne pas sila toyebi yango te tomoni kaka dikumbala moko boye mama étoile aleki pasaka tola tokam mama étoile nzoka kende kojoue kuna na SB totala filme bima totala boy te Vincent souci réellement zaki moi mobile ya solo yo ko yena ba voice oyo na ya mama étoile te ona ba voice wana oyo yena ko Vincent na mone loka ya malonga te po eloko moko lobi wana lobi ke mama étoile lobi ke obi na voice na voice hour mama étoile lobi ngai na propriété privée ya Belleville te mais na voice to yo kango te na voice to yo kango te Vincent ko bi ko bo meloko te bimisa biloko ne parce que yo po sola na mama étoile na message eza pas Saratola na live Saratola posta kango Vincent alobi ke ya benga mama étoile te mais akomeli mama étoile abi mama étoile na sala ki mabendenge na benga ki yo Vincent yo wanga no benga mama étoile ta en plus alobi nini alobi est-ce que là liboso ba finga Belleville déjà yemo Belleville déjà yemo ba finga kaye et puis na mutu oyo ayambi oyebi te ka finga asila makolo soso c'est que Saratola aza cauchemar asila pour esubi no ndenge mama to alege pas Saratola pour émission ya Vincent et loko Vincent za ko mettre la c'était sortie médiatique mama to la salle pas Saratola et loko oyo naza étonné par rapport ya maloba Vincent o mama to loya oloba ke bo finga Belleville te bo finga ngai na bengi kutu Belleville alobi ke ngana mesana na ngana mafinga donc Vincent yo mafinga ba finga Belleville yo sepela nango parce que Belleville ça qui réponse que a mesana na mafinga bozo comprendre que ngana za bongo za et lo moi préparé entre Vincent na Sila pour nini ke bazwa mama Belleville atalaka ayoka monte makanda atalaka te mama to za traître mama to ko joa suna bela te pour la SB pour le kalisute carrière à mama étoile et Sila boye ba mida ba na ba propos que mama étoile le moni bazwi na makambo le kana na Angola ba conseiller mama étoile makambo mama étoile mutalia Miraesa pe à son âme na aja Miraesa pour Miraesa na mdenga zana azaki shosho koleka mama étoile est-ce que mama étoile akoko tina Miraesa ke sala boy ko sala te ozoma ngoto ke neza bato moko bono basali bakabali moko boye oyo mama étoile kotala sortie médiatique ya mama étoile wana ata Saratola muta yamaki mama étoile ngakuna kamwa ki Saratola sala émission moko boye nakomela ke mère analyse ma sœur en tout cas bravo parce que oza naître ozu à part ya mama étoile te ozu à part Sila te oza na katikati place mabe ezali okondane mama top okondane mama étoile pardon okondane pe mama nani Vincent yo ba rezi mabundi munoko zo ba tata munoko ne mabundi ezipi munoko ba rezi olani pe na chambre mettre à salité bongo ozo ko finga mama étoile yo ba rezi mabana mama étoile yo ko kaina bango mama étoile aboti des fois ta voilà ozo kata sonité ba rezi pe ozo fonga munoko no ba ke ba finga Belleville za nani ozo pesa pe exemple ngade mama na yo na tata na o akota o mwana mobali o mikomisa mwana mwasi azo ka pe sonité ozo toucher na personnalité ya première dame ya maman ya première dame na biso mboka mama Denise ozo pesa pe exemple que mama Denise Nyankero kutu bazo finga ye e bongo Belleville yo fier oko cha mama Denise na makambu na buzoba yo mutu mobimo za ko libata place nyoto le ra puis ozo kata sonité kene oluka ni okol patex kanga sima wana vraiment yo ba rezu yo vraiment za mutu yo vana ba ke ba finga mama na yo na tata no mutu le ka ya pamba ba ke no bota liba futi ba rezi
Oh papa bino wanga na na parka kala moyete pour na soni. Vraiment. Ozoka ta soni to vandi pour finga mutu lokola belle vie. OK. Bien ka zanga to comme na biso pe na suka question na biso suka poto chité. Les loba propos oyo Vincent a tenir alobi ke soki bo kanza ke chaîne wana eza yanga ite eza ya silayi sikoyo yango elo to lingi to tuna soki chaîne wana baza collaboration te. Tant nani Vincent tant que qui oya ko bando bengela sila ba comédien va se réconcilier nous après ba ya ko jouer. Vincent a commis metteur en scène, a commis scénariste, to aza cordo aza nani pour expliquer biso na clair parce que lobi que chaîne wana eza collaboration te eza chaîne ya sila. Est-ce que ba comédien o batikali soki sila bengi bango ba kende to ba kende te okopesa pe mama étoile conseil nini pour question na biso ya suka ngona poto chité na biso. Ngalo mo na loba nanu Vincent na sila ba maele te. OK. Bazawana omoni batu tout o ba jouera na bela et betara rêve na bango ils a rêve à sila donc enyongi saka sila vana ta la bité force à belle vie na zona mama étoile so na longi mama étoile comme na zui da gecho da tourner pas na na zui da kosa na zo mama étoile ozomona Vincent lobi bien abi bozo yoka mutiema pasi po bomoni si la ligne SB etombwami ba vie mati et puis les abakouk eye et ça la ce qui 2 mois te et comme il a 40 000 vies et puis bozo banga ba nini wana parce que ngana ekota main forte pas si la Vincent yo kota main forte pas si la terre yo no esuko kabola si la na ba comédien. Le problème c'est ça. Si réellement Vincent yo za mwana mobali vraiment yo za mwana mobali Vincent na sienne na yo wana pe o late la ngope box Vincent na ndimite yo ko yela ba propos yo ngo za mwasi ata mwasi o za vraiment mwasi ata mwasi no ndaku asepela ba propos salité Vincent yo siko yi wana otiena otie banani ngana kamwe oh tu dis que so kanisa ki ni chaîne za yanga yi o mais chaîne za yo na sila na yebité yo za collaborateur ya sila yo ne mutu soki si réellement que yo za na nani on a compte te na nani na chaîne ya sila o bando bengela sila ba comédien pour na nini pourquoi zo nyonga kaka fo benga ba comédien o ba za ko tout autour ya belle vie soki vraiment nani oyo Vincent oza vraiment ma yele obenga bato bazo tourner ka tout autour ya belle vie pour na nini Vincent bo sa mokina bi la sila boza na ba bombo pour nite bo jouer c'est ka ba bombo bola neni mama étoile pour ani parce que bo sa na ka biso na biso hein parce que bo sentir que o eza gaz ya mama étoile bo sentir kilo mama étoile zo force mais ce qu'on a place au babenga mama étoile ya ko jouer ya teta za Thérèse a jouer place wana te pour ani ba force te ya eza likamba capacité oh mama étoile la pesa ka yango te Thérèse o pesa baza 2 personnes différentes ozomona mama étoile ebe pasola mutu ebe créer na ba créativité o Thérèse aza nango te soki si réellement vraiment que bazaki na posa ko tia mutu te bazaki na posa mama étoile te balingi baluka mutu déjà banda kala pour le comme que balongoli mama étoile bokati parti bobandeli film mpona mama étoile mpona nini te banda kala bozoki jokisa te pour le monde que maman étoile a poiti bina abimisi le kuta abimisi cop na bina na sila na poisa yango moni ka bokoki te maman étoile la t'esprit à top la t'esprit à Marie-Jean Libololé la t'esprit à coquette la t'esprit à Davina à papa sila a pas benga maman étoile benga coquette ah bon oui mais il y a coquette à lobby aussi on t'a bloqué quand yo 25 ans à droite yo tombe la téléphone no benga yemo ka sila yemo sila za téléphone na benga sila nani lelo amoni ka échec comme na kana ye akomo yo ka na auto asali maman étoile maman top na kende eh wana yekutu ba benga te ba meka kutu te yo kanisi nani Léanda ya ngakende yo kanisa ziza ngake to marina la baba yata parce que si oza maline oza mutema mabe olingi avancement ba ninga te pourquoi lingo tia mama étoile na belle vie na rando mama étoile azali ka belle vie okomona film ya okomona aza ya belle vie plutôt okomona mama étoile na film ya bela yebanda sika. OK merci beaucoup Bianca zanga meto mona ki pe noko gosse gitambala o alobi ke
na lobaka ngo déjà kala ke azala hypocrite yepe muta sala ke avandisa dati na plateau afinga Belleville lelo abengaka nga na téléphone ayisenga ke omoni okoteli Belleville lelo opandi famille alobaki to panza lelo nga na raison to ye muto ana raison bravo boss bravo Vincent za songi mutu moi mobile mobimba zo ba munoko ebeta omoni sana oloba meli kabuko mama etwala la songi munoko ezo beta ba doute o raisonner makamuni o akokoloba yo za vraiment ba preuve yango wana tomoni sara to nani Vincent yo zi ba message ya mama etwala fa bo zooma ngoto mona ngo boza flou yo zoome ka ya yo mama etwala za flou mais tala sara to la a zoome miloko o ta mama etwala sa le mission na sara to la Vincent zo komeda mama etwala Vincent yo yena ba vérité ta oui, la vérité, Vincent, il y a la vérité. Il y a un moment où ça a raison. Il y a 20 ans dati, le dati quand la dette morale mobo ya belle vie. Azang andengeni ya roya ko senga tata na belle vie pardon du ko na yo Vincent est censé. Viens na baye yo. Voilà, merci beaucoup. Bien que zanga to komi na souke émission na biso batu ba retenir ani pe ba mbote na deux personnes. Batu ba retenir kaka Sheila na Vincent baza bata cob. Baza wana pona ko nuit carrière ba comédien. Donc en tout cas bino batu bozo mayele te. Mimika bongo silama na biso. Pardon. Mimika bongo silama na biso. Otangu yo zo luko ba no piqué mokile zo mona te. Ngai na koya ko loba ndengo ozaka mwasa modero. No ye biso mimika bongo silama na biso. Ozomona na koya ko loba ngo relation na yo na modero. Soko zo luka problème na famille bota. Yeba moi je suis prête. Okay. Donc si la mamimika bongo po ya modewa ko ya to suki pe wana te esiko kenda na poto est-ce tali santé ya mutu wana bien kazanga ozalo kwa mundasala avese loboko lemba mimi silama pona zana photo na ye soko ye lisusu na roya voilà bambote na des personnes te bambote zate voilà merci beaucoup to komi na souke émission na biso bo liker bo partager vidéo en tout cas ba commentaire na bino wana sala biso bien poto améliorer ko sala bino musala kitoko c'est bien moi votre humble servante comme si m'attend de autre m'a dire la star votre tata de famille Bota je suis là pour maman belle vie en tout cas to consommer film na biso maîtrière beaucoup za la décité na pesi mbote nange papa Faustin Ngombo de Bruxelles maman bébé CJ mala maman qui dérange tonton Talinga Lapa tonton Yamsi Yambe tonton Mundi bana mona pande ba pesa maman étoile force en tout cas dans to loba ke biso famille Bota union fait la force en tout cas to soutenir famille maman étoile famille Bota ba fan ya mama étoile bon manifester vous bon matisa mama étoile na ba miniature bo chaye partout parce que aza meilleur ya aza maman aza exemplaire aza muto ma finga te en tout cas merci beaucoup pe na de o aza na sima bilili so bo moni biso na bilili ya kitoko boeza grâce na ye merci na la maman chérie à moi c'est ya Sylvine Jolie maman Germaine Makese ma ya chérie Jeanne Mbosso na kata France et pourquoi pas na ye moko Poutine de l'écriture maestro ya ba comédien Belleville Kandi la patrona merci beaucoup à la prochaine bye.